maquillage, olamuki na maquillage, ok chocolat na maïa, na ok chocolat na miel, ozui osangisi na miliki, osangisi na nini, yo. Mais moi si Moussou soyebi, azane à l'aise. Même en pyjama, elle se réveille comme ça, azui moi bonjour ya moutouna, simple. C'est comme ça la vie. Mais à un moment, soyez des responsables. Bobo ya mabe. Et là, quoi, ça propreté, ça propreté. Mais bilo comme sous bateau bazo bunda bo tika bango parce que baza bateau moko bango nyoso tout basse classe. Parce que muta mayele et loko moko e batama na réseaux sociaux te. Biso tout de toi na réseaux sociaux bato baye bibiso. La personne qui veut fréquenter Mama Congo, non Mama Congo, Manda Munda Azan na réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on dit sur Mama Congo? Azan dengenini, parcours n'est Azan dengenini. Batutu bayebi. Alors quand vous connaissez les parcours des gens, vous-même vous allez lier d'amitié là-bas. C'est que vous savez à quoi vous attendre. On ne viendra pas toujours défendre des gens comme ça. Les gens où eux-mêmes ils mettent pied. Oh, bah, on sika ba di ba chamakol. Et ça, quand la mibal m'sous ba di que et sika na okende, bateau ba leka vanga c'était comment? C'était machin tout. Ah, buena boué, tout ça et tout. Et alors, quand la voix simoko be hasard réputé à boaka blamba mobile na fenêtre. À boaka déjà une fois, deux fois. Alors, oh, m'sous soit koya, akasi blamba ne bima wapi. Na porte, te bimaka na fenêtre. Donc, ils ont les oiseaux de même plumage. Ils ont qu'à aller se plimenter là-bas. Mais ne venez pas gâcher les amitiés des gens. Ne venez pas dire dans les réseaux sociaux, boya koyebisa batuke, boya mbaka batu na banda kuna binote, toko yamba batu na konanda mwa kanai. Toko yamba po biso bato to yambaka, to yebi ndenge toza. Et bato pe ba yambaka biso, ba continue ko yamba biso. Ce n'est pas parce que vous montez dans des panels, po bilo mokonde bokendo lo babongo boyambaka na bino batu. Na désolé. Quand vous voulez monter dans des panels, donnez des conseils aux gens normaux. N'allez pas gâcher les amitiés des gens. Là, nous sauver bateau bazana ba amitié sincère. Oh, bino bozo mélanger dans les réseaux sociaux. Oh, bino bo comme ici batou tout normal. Na yeko bete lango c'était. Parce que biso to kenape na banda kwa ba marié, en aucun moment on a visé les maris de nos copines. Biso toza pe na ba copine mususu mbala to sombele ndako abetelo pe mbala sombenga ndako oui parce que nous sommes pas complexés to yebi ndenge mibali ba sombela ba ndako c'est parce que nous ne parlons pas to yebi ndenge mobali penza sombela ka mutu ndako au sali au pe plaisir. Donc là la vie rien de nouveau mais évitez que ça vous arrive, évitez de faire ça aux gens. Ça fait très mal. Quand vous fréquentez, et ne dites pas que amitié à moukena à mounene, te, nyos, ato yebe na moutou lelo, eza amitié. Parce que koko yeba na moutou lelo, lobby dango a rendre service mon mounene o koka ko s'attendre te, un soupe batoué, o yeba na bango 10 ans, batika ko rendre service wanate. Okwe bana moutou na tongo bosse connaissance, bosse pelipe bosse ta fait bien, na pourquoi pas eu problème. Au beng et aye ko rando pe service ko leka m sous bato e baki avant. Donc ne minimisez pas ba amitié. Faut pas minimiser. Ne négligez pas les gens que on a bien sika, on a bien kala. Parce que souvent quand bato to ebi kala, bango de ba malheur na biso. Souvent bato to yeba kala, ce sont eux ba malheur na biso. Parce que ils ont l'impression de tout connaître sur biso. Ba eba biso na ba moment moko o tozaka naïve to eba ko bomba makambute tozaki ko sopa nyoso bango pe bazwa nyoso wana ba bomba ba koma na ba faux compte ko ya ko bimisa mais muto ayebi osika bosi bokoli bokomi na maturité tu sais comment te préserver oyebi nini ya koloba na nini na koloba te. Moi je préfère ba mitia sika ba mitia kala full camp pour ba mitia kala c'est très dangereux. Akofan de sika moko mama Congo wana ngana yebi to kola ne to tanga na ye ala bandi ko sopa kutu to sala na ye boy kutu sala ne boy azo beta ne pango wana voilà ba bloko na biso ya bato baza danger pour na biso baza bato to eba yango bo moni tanto koma na tanto komi na réseaux sociaux ezana ba amitié mususu to boma
mais to bomango na ndenga propre to bomango te ke o kolobisanga susu te to bomango ekomaka mbote to kenda siko na ba mitia sika na bato siko to ebani sika to ebani na kimukolo to ebani na maturité o esika mutu na mutu aza na respect mutu na mutu ayebi ya koloba na koloba te to koma siko ko pesa ngo place ya kala to tika ngo penza kuna mais to koloba te ke kolobisanga te to ko benga na rare to pona wapi to ko fréquenter wapi te parce que bangwana nde ba danger na biso. Alors ceux qui ont négligé amitié à sika parce que on a ami nanga pendant 20 ans, il y a des amis à 20 ans oui, mais yeba que ami wana 20 ans ayebi yo koleka yo moko. Et le jour aussi il y aura un problème, yeka mutaza danger pour na yo. Yeka mutaza danger pour na yo. Mais ami à sika za danger pour na yo te. Pour so yo ki likamo ba te ezala ngo yete. Po iso koma na mayele na kala tozanga mayele na kaleza ki même oswani na mobile okebete mamoka na téléphone oyebi kutwe obandi kotonga na makwanzi ya mobile na yo obandi kotonga na makamyo so mobile na yo na makamu ya famille mobile abetela ki yo na kando beteli camarade omona ka camarade wane se zongaki parce que on était naïf on se disait tout le lobiso tout ozwa mayele oza ami akala tant mieux toza na biso na problème te toza ensemble mais ka o yebaki ya kala ekotika ya kala ya sika obeta te ya sika penza obeta te po yebi te mobali ya mama Kongo sika oyebi te via mama Kongo sika oyebi te obando beta ka ba le passé alors que na ex te on a ebe mama Kongo zena mobali boy tango ya na réseaux sociaux ba isoke mama Kongo lo bakazaka na ex te ex ne ka papa mwana po mwana ana kati omonike ebeti poto edendi autant kutu tozala ki tosala boye mama eza ya kala eza susu yete edendi ya sika siko tango ekoya ba camarade sika toyebi nde totambolaka toyebi penda tokoma ko se contrôler. Alors on peut ça concerne ba leki o besoin na sima na biso na réseaux sociaux. Préservez vos relations amoureuses sur le réseau tant que tu n'es pas sûr na mobali koyane na réseaux sociaux te. Ne viens jamais avec le buzz na makamba bolingo yaka na ba buzz no mususu koyana buzz moko te que etala makamna bolingo. Limite toi na makambo ya réseaux sociaux. Limitez-vous dans tout ce qui concerne réseaux sociaux. Ne mélangez jamais votre vie privée. Ce qui batum tubaye nango, tu auras la force de te défendre. Et loko yo bimisite, oh batuba bimise liyo, tu peux te défendre. Tu peux avoir la force. Mais loko bimi pa na moko pour défendre, ezaka lobakaka batumsu bazanga soni. Évitez vraiment ça. Et évitez il y a comme mélanger mibali na bato bazar bata réseaux sociaux quand vous êtes une femme publique. Ce que moi c'est à public, évitez de mélanger des hommes ou des copains na bato bazar ya réseaux sociaux. À moins que ça mobali na yo na kati ndaku nde asali mbeba libanda, on saura vous défendre. Ce que ça ya yo na kati ndaku que yem ta ke libanda et que libanda ne bimisi matière, on saura vous défendre. Toujours ba batroko aneti ba ese de Panama soki mwasi moko ya lobby que oh mobala ese boyena boto ba biso to ebi ese na mobali na ena bana c'est que yo batroko la neti banani badikina babala banani susu to ebaki awa mama paradis azalaki na papa paradis soki baza soute to kangoka na réseaux sociaux. À l'époque, tant bazalaki to mona yemo comment elle a su se protéger, comment elle a su garder certaines choses, même oui côté oui moi so Chantal débité avec abiso tout ba bourrique mais côté makamba libala en tout cas ceux qui avancent qui na expérience cité mais na quatre réseaux sociaux na mona qui est na mona na expérience moko du jamais vu. Ça dit que qui pleuve ou qui neige vent tout à bombara toujours moins dignité wana. On peut dire oh Dieu bimi aye à garder force wana. Oh bakabwani oh buena aye à garder. Au fait c'est quelqu'un qui ne donne pas accès. Elle laisse les gens parler. Elle donne pas accès à bloquer moi loko wana.
c'est dire que pour que Bima, par rapport à Batou, félicitations aussi à elle. Des choses comme ça, on peut avoir la facilité. Tout ça, on a ni sous à bala na réseaux sociaux. Tout ça, on a ni sous. Tout ça, on a bande belé, babali déjà. Tout ça, on a Madame Pindi. Madame Pindi, ça, na réseaux sociaux. Tout le monde a quand même si Batou ba lobby boye. Maintenant, tout le monde a accès na papa Pindi te. Nani susu. Ba collègue ni susu ba na mibali awawa. Tata Oscar, tout le monde appelle Tata Oscar, malgré mobile aza trop frivole. Bibima bima, scandale et belé kota mobile inae, mais à ça la blocage. C'est vrai que des fois on peut se perdre, on peut être quand ça nous concerne, des fois il y a la ligne. C'est pour ça que vous avez vu, on est sorti, on a défendu parce que Azala qui fiancé na mobile inandaku, toya to défenda. Il y en a, hein, to bazaba msusu na ebi na ngate, voilà. Tribunal, il ne faut pas mettre tribunal dans makambo. Tribunal, baza bato bana mibali o bayoka kututa balingala na bisote. Tribunal, elle n'est pas en danger. En ce qui concerne makambo liba, la tribunal a en danger. Te mobile na yazane allemand, alobaka doche. Et puis, comme a déjà pas allemand dengeni ni pour que le funda makamba moi si na ye. Comme akuna dengeni. Voilà. Tozana nani Magali, même à l'époque quand elle était copine na papa Alain. Elle se faisait passer toujours pour une femme seule avec Wi-Fi. Donc, elle avait vraiment bien gardé truc, tout ça et tout. Voilà. Tout ça, tout la danoise, il peut dengue toyebi azana mobali. Donc, donc, on peut tout dire côté wana ebi ko ça la paix blocage. Tout ça. Bon, batinga Rosette. Rosette, nga na TikTok kalate, mais bananga na TikTok non na mona Rosette pas l'exaka accès na mbali nete. Oh nga na mona. Après bino bosala ba makam na bino na TikTok pendant que nous on était na YouTube, na ebindenge le kate mais nga depuis na ya TikTok na mona coup kota mbali na e non. Beauté divine aussi à bala. Tout le monde a coup kota mbali et le kakate. Voilà, donc bakombo ezebele ba misusu na ebité boyo tangisanga bakombo misusu boye de gauche à droite et boye non. Na tangi o nga na yebi, voilà. O penza na yebi ke na koza na facilité otanga bakombo. Voilà, le reste bo tchangate. Nene aza femme seule avec wifi netinga. Ntozo tangela nga nene aza femme seule avec wifi lokolanga. Voilà. Diki na tangi ye, diki na bala. Voilà. Écoute makambo na ye mobile na ye na réseaux sociaux. Elle fait ses trucs elle-même. Donc, pour vous dire que la famille vit eza bateau biso to ça ba vie na brillant hein. Quand on était jeune, on se voyait jeune hein pour na bino bateau bolingi boko la té. Nous on se voyait jeune, belle, mince, on pouvait tout on pensait que la terre tournait seulement autour na biso hein. Donc tout ça là il vit na brillant tout to eko surtout ka ba 30 beti to lali to lamu ki ba 40 beti to bi ezakande boye tout ça et tout. Donc babi tant que mutu non na kufite mutu pa ko kozwa mayele. Donc to eko zwa mayele moko boye on se protège maintenant. Mais bino pe bozana ba expérience na bino ko sala yongo to lobby. Soko za mutu za na réseaux sociaux yom to yebana mobala yebani te ko pesa mobile visibilité te. Si c'est toi qui es sur le réseau, mobile azate ko pesa mobile visibilité te o ko causer perte na yo. Parce que mibali msusu bayaka na vie à ta réseaux sociaux pour la visibilité. Une fois qu'on soit visibilité, il y en a comme million d'umba. Alors que peka musika te akwa ko détruire yo ka ke siko pesa qui est visibilité. Évitez. Bozo mona batte belé ba na mibali, ba pesa bango visibilité te. Mobali soka yé na vie na o pesa visibilité. Ako détruire yo musika te, ako détruire yo ka ke siko pesa qui est visibilité wana. Ako détruire yo musika te, kaka wana. Kaka wana aoluka kaka azu kaka ba matière na yo aluki bata réseaux sociaux apesi vu que biso pe bata réseaux sociaux ba binemi eza partout ba binemi ngo partout oya ko yamba dossier ayambi donc évitez de donner de visibilité aux gens okutena mutu moko be ata dédicace ko pesa été ata kombo kolinga kutu te ba koza na copain na ebite loko dine soit kabino so ba bengi bino femme seule avec wifi tant que yobi ke yo moko personnellement ebi ke za nango ya solo te et loko ezo boma vous donnez trop la visibilité aux gens mutu boka ye na vie na nga na za na mobile ya bobandi ko bimisa mibale yango bobandi en même temps alliance ezate fiançailles ezate bio na bino kaka famille pe lié nango mbongo te famille pe yebi nango te alemba mo kaka pu
qu'on a évité réseaux sociaux il y a na batu misusu boyaki yango na ba blague boyaki yango po bolakisa biso nde bovivaka ou boyaki yango po ntango bato batalaka bino bazwa ata moins un plus il y a des moments toswanaka mais il y a des moments tosala basujet oyo fo bato balanda biso bato bacomprendre parce que comment vous pouvez jouer ce rôle là que ntango bokoma sérieux kopesa bato conseil pendant que vous moko vi na bino eza ya conseil te vi na bino bozose conseiller te bozobomba te bozolakisa nyonso na badésordre nyonso biso toyebi que même si tu ne vivre pas bamindele quand tu es dans une relation où bato non ba confirmer te bato non ninte ça reste entre vous vivre mieux c'est vivre caché tozo comprendre te bande kwa basi bozo nga botalisa biso ndenge nini biso tuto banda kwa kolakisa mibali poto lakisa ke totula te ko changer mibali ne veut pas dire que boza ko tula te moi je trouve même que du fait ya ko changer mibali ngola sa ke totula pour muto atula te eza muto agardaka mobali moko pendant longtemps ayebi ko maîtriser homme na ye ayebi ko maîtriser foyer na ye ayebi ko maîtriser makam na ye changer eza synonyme ya kotula ya ça dit que mobali moko aye esimbi te akei mosusu aye donc ozotula po eloko oyo elokola baka kozongisa osombi marchandise moko oke koeseye yango na ndako esimbi te ozongisa yango na magasin otususu marchandise mosusu oke koeseye alors que eloko soki eza na bonne qualité ekendaka mbala moko ekefanda dit amen eloko ya bonne qualité ekendaka mbala moko bafandisi yango mais eloko ya mauvaise qualité bachangeaka yango pamba comment est-ce qu'on peut croire que oh bozana nango eza de bonne qualité parce que vous avez l'habitude d'échanger. Vous avez l'habitude d'échanger. Comment on peut savoir? C'est pour ça que des fois, ne soyez pas pressés de vous montrer. De montrer qu'avec qui vous vivez. Concurrence moko eza awate. Chacun vit sa vie. Vie tozo vivre. Vie mutataka vine na concurrence te. Tolalaka toyebi te so tolamuka na tongo. Comment kokotia vie na concurrence na baninga. Comment kokoloba ke ngai na zwaka. Yo zwaka te parce que vie ete ya biso ebele. Eza na bato misusu bozomona ke baka komilakisa te bobenga bango balesheki bobenga bango babitula mais bato basima na bango boyebi te parce que nous tous nous vivons pas la même manière toyaka olakisa oyo bino bolakisa te biso mo totala omona mpena baofinga o etula mais yo moko oyebi avec qui tu es ota siko mobali oza na ye ata aza ya ba omini vo moko des fois ko ovivre ata na mobali mosusu aa na mwasi na ye aza ne ya bato mais aza bonne qualité azwi mpenza oyo babengaka maîtresse de bonne qualité parce qu'il y a des maîtresses de bonne qualité il y a des maîtresses de bonne qualité qui vivent bien akodéranger couple ya mobali wana te mais aviva akoleka yo mobali mpe amemake partout na bamoment na ye mbongo mpe ya malonga azozwa mais yo ozosafishe ozwa eloko te insusu yo momo toomisa badepense boye na boye mokolo kokrake po eloko tu na sika ezalaka elenge mais mokolo kokrake na préféré nazala ata maîtresse mais de bonne qualité mpo na otungisa mwasi wana te na otungisa couple wana te na otungisa mpe mobali te parce que je connais déjà statut na ye na olinga mpe yebana te parce que eya kobomela ngai eya bokoboma masolo c'est-à-dire que si là où aussi kozali oza maîtresse de bonne qualité mama conserve yango tant que non ozwi poste titulaire ya bonne qualité te conserve ataki maîtresse de bonne qualité mpo boza na bino tosasambla te ke bozalaka te soki oza na o quelque part oza maîtresse de bonne qualité conserve yango vo maîtresse de bonne qualité ke ozala na mobali moko de basse classe mobali mibali baka osambwisa bato mibali baka komanke bato barespect mibali basangisaka basi 4-5 ane na baloyer akokofutela bino ta loyer te aka kolia biloko na bino ofele ale ye azomona neti ke ye azopesa bino ka magoda ale bino bozosalele nyonso je préfère être une bonne maîtresse de bonne qualité so mpe nangi nakende mwa week-end nabengi mpo ye aza na vine kuna nasengi ye mwa week-end et tout est payé tout est ok tu pars en week-end tranquille yo moko oyebi mais ça mobali mosusu c'est lui que tu présentes aux gens il est même incapable de te payer en week-end mpo boke week-end bosala vlogis vlog bofrime na miso ya bato bosala ba iya c'est toi-même qui dépense je préfère pas avoir une vie comme ça yango biso toujours femme seule avec wifi on va faire monter les gens mpo tozwa mpe baimpression ya baide ya bato misusu mais moi je vous dis on a des amis qui sont mariés quand vous montez dans les lives
vous faites vous donnez vos ressentis, pensez aussi aux amitiés des autres. Tant bon ba ke bomoni bi yamba biso tozana ba camarade o babala o ba yamba biso na bandaku ba lambi ba yambi biso bobebisela bato mususu ba amitié te. Et tant to kuta na bongo mutazana ida mobala muninga zate mutu na mutu ebi butwa o yazo fréquenter ezana bato belé ba se fréquentera baza ba couple bazo vivre na bango bien. Eza pe na ba couple msu ba na ba camarade ya ba célibataire oyo azana na besoin kolinga mobala muninga te. Donc ne mélangez pas tout le monde, s'il vous plaît. Ne mélangez pas tout le monde. Tant tu as qu'à les réseaux sociaux, malgré biso toza na biso na se, mais boyebi komona qui est qui na réseaux sociaux. Alors bah conseil na bino so bozo ko intervenir, ne mélangez pas, n'allez pas gâcher des choses. Pour mutu so mona o matina sija mutu moko, me bandi ko mélanger. Bon moni biyamba yamba te. Biyamba yamba te. Bomoni sika bokenda koluka ba amitié te. Neti nga penza bandeko ba yambanga po batokenda pe bisika bandeko ba yambara biso. Amitié bandaka bongo. Ngande tinga awawa eza pona lupa ki source divine. Pona ngana yambe na Paris. Ayaki récemment apona ba concert. C'est elle qui n'avait pas le temps. Pourtant j'ai pas passé beaucoup de temps avec elle. Kaka ndenga salenga suki na salon, on s'était apprécié. Ayambenga na salon kitoko asalinga suki na bongi, ça commence comme ça. Et demain je vais pas me retrouver avec son homme, l'objet pas se retrouver dans bain na ngate parce que toza ba adulte to ebi ko tia ba limite. Mais pour nga na obenga ngoya déjà amitié. Amitié zaka te ke bo mona na kabole esika mo amitié même il y a un jour ezalaka. Amitié même il y a un jour pour t'empêcher de faire du mal aux autres. Ça existe. Amitié c'est ngaka 20 ans te. Amitié c'est ngaka peka msu mona peka batu misusu mona kaka bo sali ka trajet à train. Bo seki bo sali ba échange à ba téléphone et comme déjà amitié. Ou bo bungani mais dès lors bo pesani ba numéro, bo changeani ba numéro parce que façon bo solo li, façon bo sali trajet et puis si bino posa ya ko se revoir. Et puis si bino posa bo mona na lisusu. Et puis so bo monani lisusu amitié bandi déjà. Amitié banda non bongo. Lobi komi pe to kutani pe trop libande viens à la maison. Oh moi nanga, oh mobile nanga, oh copain nanga, oh maman nanga, oh bwebwe. Voilà l'amitié. Et nga la préféra kutu amitié à lelo. Et si quand muta komi na maturité, et si quand muta koli ayebi qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux pas dire, comment je dois me tenir par rapport à ba amitié kala auto zanga kama yele to fongola ba secret tout na baninga to beta tout sans retenue. Si ka to zaka na danger, zaka na kala. Voilà. Moi, ici, c'est cours des grands. On a partagé na binongo wana bandeko. N'acceptez jamais le mal. Ne soyez jamais source ya mal ya mutu. Si vous avez source ya mal ya mutu, le babo a des mêmes dimensions. Vous avez des mêmes catégories. Baba sumu oyo ya kozwa mibala batu basi ya batu ezala kalango. Et banda nango lelote. Mais malheur à celui et sika eye. Et l'autre a sikezate mais malheur esika ya mutu sike kwele liye. Et puis ne toyo kaka ki tu parles peu mère parle que oye yeli yo soke kite li ote kite la bana na yo ou nini bwe et l'homme suyo koko sala nango odondui o sepeli yo moni ke yoza bien au moins comme na tour bana no bana mabale so yate so bazuka muta bien moninga ya zui bazuka muta bien au moins na bana no pe raté pour bible mtelobi 4 générations ba passe msuto mona msu ba koko na biso mtu basala yango biso to futaka ba conséquences. Makamso ezoyela biso tozosambela lelo pourquoi likambu boengate pourquoi likamngate to yebite o bakoko na biso basala na o ba parents na biso basala so ba parents na biso bazaka ba victime so pe biso moko to yebite ozomona koko zolela lela likambu yango bakoko kata banini bwe katuka mbadina matia 3 personnes na kenanga. Voilà donc ici c'est comme ça bandeko nanga oh nyoso to ba demande bino bongo nanga oh non surtout non mona ba demande j'espère que ba demande belé kei pardon na zuka likolo heureusement
malheureusement que demande monsieur comment que combien boza 5 à 4 non kokate. Allô bonsoir. Allô bonsoir. Bonsoir maman Congo. Bonsoir. Bonsoir maman Congo. Oui, ma chérie, mais vraiment au solo kitoko. Je voudrais savoir au lobby makambo kitoko penza. Na lingi na yeba siko na minute Mama Chacha. Na mwana na ye azoloba nini parce que ayebi ke mwana azwi mobali ya bato et puis na yokaki azoba na ye na video moko mwana azosala oza mwasi ya bato. Maman s'il vous plaît avec beaucoup de respect. Ici toza maman ici na loba awa toza cour des grands. Banda na bandi live nanga. Si na bandi o matisa. Vous m'avez entendu dire citer un nom ici? Non, excuse-moi si j'ai cité les noms. Non, excuse-moi. Mais je veux dire que, non. Est-ce que dans live, parce qu'il y a des lives en général, on est en train de partager. Est-ce que dans ce live-là, il y a eu des noms qui ont été cités ou pour que ça vous emmène à dire... Non, maman, il faut que mata balève au message au mata. Que mata balève au message au mata. Ah, eza balève à bon. Avec tout le respect. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ndeko Magali okangi micro, bonsoir. Voilà. En tout cas, si on ndeko belé si bolongoli ba demande bosala nga bien. Parce que ba demande des ébélés. Moi, je comprends pas la famille. Quand il y a un sujet, na sujet oyo, na ebike. Allô? Ando nanga nam to matia sou batu. Ponga mum tu no matia batu. Muto amati a. Bandeko, quand il y a un sujet, il y a des façons ya kolobela sujet. Ba sujet mususu nga mona akobwaka déjà babiloko nanga. Sujet o nga na ekolobela. Eza ba sujet na bino te o bino bozo beta kuna ba cagnotte na makam na bino. Sujet o so bolandaka nga bien, nga aza muta ba pique. Naka dia na ba pique nanga, je parle de moi-même. Je parle des hommes qui nous manquent du respect, ya ko mélanger ka biso basi. Je donne du respect de conseils dans ce que quand on est des femmes publiques, il faut que évitaka que moi si moko ko mama ko ngabimina nga mobali moko boye na boye tout ça et tout. Ne mélangez pas les choses. Il y a on a bana préciser ah les cours des grands. Je parle de moi-même. So bolandinga bien makambe belé na pesinde ba conseil, mais je suis moi-même dedans. Je suis moi-même dans la situation où tu fréquentes un homme en croyant qu'il est célibataire, mais azo mélanger bino 3-4 ngana tiki na ngapo na boyi lobie koma mama konga bimaki na mobali ya kingani. C'est-à-dire que un homme qui t'appartient pas personnellement, que bozanda kumoko teninité, ça sert à rien de l'exposer, ça sert à rien de venir dire ou de répondre au téléphone que aza mobali nanga yom tozo bimanaye. Voilà le sujet que moi je suis venu faire ici. Ceux qui ont correspondre na makam na bino o eza réseaux sociaux, parce que na moi na réseaux sociaux bazoloba éviter de ramener des gens chez vous, buena boué tout ça, j'ai mélangé un peu de tout. Alors ne venez pas citer des noms ici. Tant que moi-même je cite pas des noms, j'essaie vraiment de faire la différence dans mes analyses. Pour que si qu'on fani na ndaku soza responsable na bana na mobali ou yo moko na bana, au moins vraiment la différence des analyses. Je n'ai pas besoin d'aller jeter la pierre na les autres si moi-même aussi je suis dans ces dans banine ou yo aussi kozo landanga. Donc ba maman o bokota kana ba live o kuna bozo kende kotanga tanga ba komba batu, ne faites pas la demande ici. Hein? Nandenga mabete bosa ba demande à rater. S'il vous plaît. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Yo makambo matsa ona lingate. Allô, bonsoir Yanadia, tu vas bien? Oui, bonsoir, je vais bien. Ah, mais franchement, Yaya, merci pour les conseils que tu as donnés. Ça a été clair, précis, tu as tout dit. Tu n'as pas limité,
enfin, moi, j'ai très bien compris ce que tu disais, surtout pour nous, qu'on est dans les réseaux sociaux, qu'on s'affiche, etc. Là, tu as été très fluide dans tes conseils. Et moi, j'ai juste à te dire un grand merci. Et aussi, je profite de l'occasion pour te dire que voilà, pour moi, tu es une grande sœur.